Lucifer, chaque lundi, à travers chaque lundi. Lucifer, à travers chaque lundi. On m'a dit lundi, nyonso. So, tali bien. Lundi, c'est la journée moko fatigant. Au modi mutu, au bimaboué. Comme si que oza na poso ça les locaux lingo salaté. Le diable il travaille chaque lundi. Maxi Bio Café. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, il y a diabète. On en est avant. Sous réserve. Yango té. Bon, bah, tu poses à gars, yo, moko. Expliquez mon ninga, toi, un problème dans le couple. Expliquez, maman. T'es loco, ils ont mis sa mission dans le couple, yango. Tout ok. Bio Café et au salation de lengue. Tomé la cana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali. Papier, Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Batunion so oyo balingaka prophète Ézéchiel. Batunion so balinga kolanda ngai na ba émission oyo na site oyo bolingaka mingi elengi ya Congo. Zambe nanga apambola bino mingi. Na ebiete boza ebele na bandaku na bino bolandaka prophète Ézéchiel. Malgré tout bitumbeleki makasi mais boza ebele ezana ba misusu pe bayebi prophète Ézéchiel te nazali prophète nazo kamba église Sentinelle Tabernacle o ezali awa na Congo démocratique du Congo awa plutôt na Kinshasa ville capitale ya Kinshasa bisika nazo kamba église donc nzambe asali grâce bientôt là déjà toujours banda deuxième cellule oyo chama na komi na Mongafula bana nzambe tout oyo baza na RDC même ba oyo baza libanda bayebi komi na Mongafula bientôt là tocha église ezakuna o azali na loboko nanga mobali ezali mwasi na ngai on a bengaka os de mes os et chair de ma chair selon la Bible parce que muto abalite azali incomplet donc tabo mona prophète Ézéchiel ayaka na alliance. Cela veut dire alliance wana achaka lokola fantaisie tabala. Donc nous sommes vraiment, je suis responsable. Zamba pambola yo. So na memi awa parce que moi si esengeli accompagner mobile na ye. Chérie Shalom. Shalom. Bana nzambe nyos pa Holanda yo. Kopesa mwa mbote muki avant to continuer espace na biso. Apesa wana nzambe nyos mbote. O balinga prophète Ézéchiel. Merci beaucoup. Zamba pambola yo vraiment. Na lingina lobela lelo sur les archanges. D'abord, tous en mois début déjà à mois août parce que mois à juillet déjà ils aussi là, les lots ils ont les 31 et puis début déjà à mois août et cause à la lobby. Premièrement, le ministère des anges est réel. Ba ange baza réel. Na kata Bible totali na Ancien Testament ba ange babande ko tambola. Na ba koko na biso akala. Tant autre Abraham abando tambola na angelou. Tango akomandaki na serviteur na ye Eliezer. Alobi ete kendo bala mwana moko ya mwasi pona mwana nanga Isaac. Aibisaki Eliezer jire na mupende nanga. Eliezer a jire et puis alobi ete ange akotambola na yo. Tango Eliezer akendaki asalaki prière et puis batu onyoso baza ba chrétien bayebi lolenge makambo se pasaki. Soto longo wana tokotala lolenge batu ebele bakutana na ba angelou batambola na ba angelou quand autres les prophètes Moïse atambola na ange atambola na ye ange abimela ye les buissons ardents toyebi on très bien Exode chapitre 3 toyebi Moïse lolenge ni natambola na ba ange et puis soto longo wana tokomona ba Jérémie tokomona ba prophète Ézéchiel ya Bible tokomona ba Esaïe tokomona les prophètes Élie le Tishbik tokomona vraiment basala nzambe belé batambola ba ange et puis soto tiki wana tokoba tokomona apôtre Pierre
En fait, ba ange baza banani, ba ange bazali ba créature o baza na service ya biso ba humain. Avant Nzambe akela biso batu tozalaki d'abord une pensée. Nzambe akela ki premièrement o to bengaka ba esprit surnaturel, o to bengaka ba angelou. Na kata ba angelou wana Nzambe ayeba ko répartir ba classe ya ba ange. Parce que toi na 12 mondes angéliques. Ce qu'on a kati ya ba répartition ya Nzambe ayaki koyeba ko répartir ba archange, ba ange, ba chérubin, ba séraphin, ba principalité, ba dominio. Donc il y avait toute catégorie des anges. Un ange, ce n'est pas un archange. Un archange, ce n'est pas un ange. Donc ils ont ba classe sur ba classe. Ba séraphin, tout. Il y avait beaucoup des anges. Naïbe pe kotal sa batonio so baladaka prophète Ézéchiel, origine à Satan. Satan zala qui parmi ba chérubin. Ba chérubin baza banane. Ba chérubin bazali catégorie ya ba ange oyo. Mission na bango ezali mingi ko garder richesse céleste et puis richesse terrestre et puis koyeba ko garder surtout la louange. Donc ba chérubin bazali ba oyo ba catégorie ba ange ba yemba ka trop. Batu nyonso oyo batanga ka Bible bokende kotanga na mukanda na Ézéchiel chapitre 28 nde bokomona. Bisika Bible ezotal sabiso Ézéchiel chapitre 28 verset 11. Bisika Bible ezotal sabiso lolenge Satan azalaki. Azalaki ange nzamba pesa ki privilège makasi et puis abande ko gouverner auto bengi ba matière précieuse ba émeraude jaspe ba cristolite ba diamant ba or donc ba coltan donc abande ki vraiment ko diriger matière nyonso o eza richesse yem tabande ko diriger ngo kombo na ezalaki ibrise. Et puis, Bible c'est comme on a Lucifer, cela veut dire porteur de lumière. Ne ayaki nakata gouvernement wana ndenga banda ko kamba, ayebaki ko se révolter devant Nzambe, amona comme si que Nzambe azali azo travailler te, nde ayaki ko se révolter, ayaki ko séduire quelques tueurs ya ba angelou. Un tiers ya ba angelou a séduire bango. Tant a séduire ba ange wana, nde ayaki ko corrompre bango nyonso pour ba faire face na Nzambe. Mbalamako tant bazo bongama parce que selon Lucifer akanisa que ndenga séduit ba ange oyo bazalaki très fort na gouvernement ya Yesu akanisa que non Yesu abombaki eloko moko te oyo koki ko résister ou bien koki ko faire face ou bien ko arrêter rébellion na bango. Mais le diable était surpris. Tout autour ya Yesu il y avait encore d'autres anges o nzamba abombaki. Nde nzamba ki ko bimisa oto bengaka ange guerrier kombo na ye Michael. Ange guerrier, Michael, aza ange moko guerrier et puis à travers mingi jour ya mercredi. Chaque mercredi nyonso ange a travaillé comme on a Michael. Yango moni na opesa conseil na bana nzambe nyonso. Wana ba combativité, makambo zo simbate, olotaka bandoto, bandoto lotaka mabe, bazo landa yo, ozo bunda nyonso ozo lia biloko na butu. Oza na paralysie, wana faiblesse sexuelle, ba esprit nyonso oyo tourmenté yo, salaka ba prière, ya combat chaque mercredi. Chaque mercredi, il suffit même à gêner. Parce que ange wana, ange abitumba, comme on a Michael, ya bundaka. Et puis ange apparence nae, et dans la vraiment ya kobangisa. Ya travaka mercredi. Ndetanga bimisi mopanga nae, aye ko faire face na Lucifer, à combattre Lucifer. Tant à combattre Lucifer, nde Lucifer, aye ki kokoya na. C'est parce que Lucifer, azalaki chérubin. Mais Gabriel plutôt, Michael azalaki archange. Tant à combattre Lucifer, nde Lucifer a kitanase na ba ange a séduire. Selon principe Nzambe, Nzambe soit pesi mutu pouvoir, Nzambe ayeba ko récupérer en côté. Pouvoir, le même pouvoir Nzambe pesa qui est, Nzambe récupérer qui en côté et puis akitaki na aona mokili. Ko kitakiti ayaki ko créer otobengaka trône na 5e dimension et puis ayaki ko kanga 4e dimension eza bisika technologie vandaka. Nde Satan ayaki ko former gouvernement na ye. Na kata gouvernement na ye na 4 coins cardinaux sont avec 4 démons les plus méchants pour surveiller mokili. Na lobelango déjà avec ko koeba kocha reine na se ya mai nde avec ko zo démon mon comme Léviathan mama ya ba sirène nyonso achaki na se ya mai et puis trône ya Lucifer premier trône à Lucifer ezalaka na Inde. Na Inde kuna premier trône à Lucifer ezalaka na Inde. Ah on a RDC toi na 3e trône. Il y a Lucifer. Bien aimé,
nde bisika Satan a créé monde ba sirène pour être akamba batu. Mais à part misala sala ki nzambe pe azana ba oyaye ba angelou o nzambe atele misabiso. Ndeti na moi oya out Satan a chapé démon oya kamba ka moi out. Lucifer, chaque lundi, à travers chaque lundi, Lucifer à travers chaque lundi, on moni lundi nyonso, so tali bien, lundi c'est la journée moko fatigant. Au moni mutu, au bimaboué, comme si que oza na poso ça les locaux lingo salate. Le diable il travaille chaque lundi. Mardi, atindaka démon moko à travailler ka. Ndeti dimanche, dimanche on a démon moko à travailler comme on est à Kiel, à ça démon pauvreté. Yé mission ezali ko empêcher batu o bazana succès ça ça ba homme de Dieu ya ko chaba offrande ba chaba dim aeba ko empêcher bango afin que ba chaba dim te ba chaba offrande te parce que ebi que secret ya bénédiction mutu ezali tango mutu azopesa ba offrande pe ba dim na ye nde asala kamisala wana mais na lingaka na flasher mukie je pense que avec espace ba pesa kabiso na site oyo toko lobela makambe belé parce que na sala makambe bela ko ebi sa peuple de Dieu pour la béni. Mais là, on a une sur les archanges. Na autant quelques archanges et puis prochainement, na kolobela sur barol na bango. Tozali na archange moko o ya travailler na mokolo ya plutôt na mois août. Na mois août, ezana archange moko a travailler comme na ye Amaliel. Amaliel c'est un archange. Il est à travailler mingi na mois août. O tozali. Parce que toko te dire mois d'août. Soto koti na mois o ekoya wana na opesa bino kombo archange o pa travailler na mois wana parce que chaque mois yesu pe acha ba archange o ba travailler parce que ba archange bango ba gouvernaka mois et puis jour. Ndeti lundi Gabriel mto a gouvernaka lundi, mercredi ezalaka Michael, dimanche ezalaka Raphaël. Donc il y a beaucoup. Mardi ezalaka Gamaël. Et na ngina lobela sir archange mususu o esenge ba nzambe ba yeba archange mo kombo na ye Chamiel. Chamiel c'est un archange. Musala Chamiel ezanini ezali ya koyeba ko permettre na mutu oyo azali na pose ya récite na kata vi na ye akomema o to bengaka ba bonne chose ba récite ba bonne pensée ba inspiration kitoko. Donc au cause à la boye maman ozolandanga papa ozolandangai ou comprendre tout ça na mbongo mais ozanga inspiration au moins ange wana ye a flasher inspiration comme on a Chamiel. Il y a travaillé mingi na domaine ya
kopé sa biso ba penser oyo comme biso na ba récite oza peut-être na mbongo o taper mécanisme ils ont tapé non faut na inverser mbongo na commerce tel pour na joie tel au moins pas tant ou inverser bebu au gagner na eloko lingozwa Chamiel Mutaza inspirateur plutôt il y a pensé wana parce que nzamba tchaba ange pour na ko aider ba humain c'est ça les rôles yango moni Bible zo ba na Psaume 34 et lui que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ce qu'il craint. Donc ange nzamba za wana pour na musala na biso. Et puis ezana archange mo comme Gabriel, je pense que vous voyez très bien. Gabriel aza ange messager. Musala na ye zanine. Musala na ye ko yeba ko mema mutu pour à découvrir volonté nzambe na kati na mokili. Yango monaki Marie lokola volonté nzambe sengela ke ye amema Yesu na libumu. Yango monaki nzambe atindaki Gabriel. Et puis Gabriel aza ange oyo ayeka ko inspirer ba message prophétique na batu nyonso o bazaka na ba don ya ba prophétie quant à autre aussi des prophètes. Gabriel. Tolongwe wana na otanga ka ba archange. To wana archange moko abatelaka banyama. Banyama na zamba. Na lobela pe ba archange babatelaka banzete. Archange moko babatelaka banyama comme na Ariel. Ariel, A-R-I-E-L. Ariel aza archange. Ye musala nezali kobate la banyama nyonso. Banyama nyonso c'est différent avec Iriel. Iriel azali ange oyo soki mutu a commis na ba condition moko insupportable. Condition moko de qui azangi vraiment espoir. Nzamba tinaka ange wana pour aya a révéler mutu au secours. Peut-être aux ananda bakulu na bakote lio bangi ba bomayo ce qu'on zamba tunda ange wana Iriel pour appeler son inspiration ou bien une pensée afin que on se sauvegarder na problème on s'échapper na problème olinge komela yo kombo na ye Iriel aza ange à connaissance et puis ange wana même bateau nyonso basala ka ba voyage en esprit omoni mutala labino na lali na loti ndoto na moni ange moko azunga meminga tina kata enfer na moni boy ange wa memaka batu kombo na Iriel ye aza ange oyo a révéla ka batu pa fungolaka misu na biso afin que tout monde na makambo ezo batama na kata dans les visibles na yebisa kabino peuple de Dieu que makambo Yesu eza makambo moko physique te mais eza makambo moko spirituel ange wana comme on a Iriel, il y a un ange qui a révélé la kabiso. Et puis, il y a un ange moko comme on a archange moko comme on a Jérémiel. Jérémiel azali archange. Archange wana misala nezanini. Archange wana ye ayebaka komema biso ou bien kotalisa biso surtout biso ba être humain na kata destin o nzambe atindela biso na kata mokili. Peut-être ndengo zawana oyebaka destin na yote. Au moins na pas au na buto moni ange abimelio na songe azo biso ke no yo na vi na yo okozala intel yo na vi na yo okosimba boy yo na vi na okoteya yo na vi na okosala boy ange o yesu atindaka pona ko révéler biso comme na ye Jérémiel donc azali archange bazali vraiment tellement ébélé tozana Michael comme je vous ai dit c'est un ange de combat Michael azalaka comme Nzambe c'est un ange de combat au cas que no ba démon ba ye ko bundisa yo Nzambe atindaka ange wana pour aya ko intercaler misala nyonso ya Satan. To wana archange mususu kombo na ye Raziel. Raziel azanani. Raziel azali ange o ayebaka ba secret ya univers. Et puis musala na ye zanini. Musala na ye ezali komema batu ba comprendre o to benga ka la spiritualité. Yango mona na yebisaka batu belé o ba benga prophète Ezekiel o zana ba kiso za boye. Na yebisaka bango ke non boyebi makamba spiritualité te yango bobenga ngo eza magie. Nzambe otobelelaka azali naturel te aza spirituel. Et puis makamba nzambe eza mystique. Ndenge Satan azalaka mystique, nzamba leki Satan a mystique. Pour Satan azali créateur te mais azali muto bakelaki. Donc aza danger te nzambe nem taza danger. Donc Raziel azali ange o ayaka komema batu. Donc ayebaka ko révéler batu ba secret. Ba secret a makasi. Tozali na archange mususu kombo na ye Sandalphon. Sandalphon c'est aussi un archange. Azali archange ya musique. Musala na ezali nini? Musala na ezali koyeba ko communiquer na kati na biso o to bengaka ba pensée moko ya kondima. Hein ba pensée moko ya bien, ba inspiration surtout ba chanteur rebelle. Ba yembe belé ba inspiration bozwaka. Ezana archange comme na Sandalphon, ye musala na ezali koyeba ko inspirer bino, peut-être cause à la boye, oza peut-être musicien za na poso yemba, hein?
inspiration ezate monika bu que loko mo ezo yemba sukap ezo yemba ti obani po yembo sali chanson et beta mi pe batali yango archange wana kombo na Sandalphon ye musani za kopesa inspiration to na archange mususu kombo na Chalkiel azanani Chalkiel azali archange oyo ya compassion tana ba compassion isa archange ya ba désir cela veut dire ye musala na ezali ko apprendre batu ba ko pardonner kolongo la vengeance katamite ma batu donc ezana mutu mususu moni ngai tangu nazalaka ndo moni ngaboy soka muta lobeli ngaboy ngai nakata lingala mbama na zui pa una bambie nazoki siye na mona kama kila mutu mais au mona mutu pa andimel le Seigneur Jésus Christ ayoki lobanzambe et puis nzamba tindaka ange wana abanda sko kozwa mutema mutu wana akomisango lokola mutema ya meme mutema moko ko supporter donc Chalkiel aza mutu a changer mutema mutu donc moyo sala vengeance ezate moyo sala vengeance ezate otaka na mutema moko ko kita wana pas dali archange bazali vraiment tellement ébélé bien aimé dans le Seigneur lelo na énuméré kaka moi quelques anges je pense que plus tard toko lobela ba rôle ya ba ange nyonso oto etu kotanga awa toza pe na archange mususu pona na flashe muke toza na archange mususu o asala ke no mutu azwa mbongo mutu apambola ma tutututu kombo na ange merveille a telemaka na ba église nyonso ba adoraka Seigneur Jésus Christ musala ange wana eza nini tango mutu apesa dîme apesa offrande ange wana azo côté yango tango azo côté yango soki destin koki ko pambola mana netel ange wana akofungola bénédiction directement mutu na mokili aozala béni donc c'est un peu quelques anges ngana tanga yaona ebisi peuple de Dieu batunyo so bazolanda prophète Ézéchiel ngonga oyo yebaka eke makamanza meza muzindo eza trop spirituel na osenga na bana nzambe nyonso bazana posa connaissance koyeba ba ange koyeba Jésus Christ dans la profondeur koyeba mystique ya Seigneur Jésus Christ bozang sate ko contacter prophète Ézéchiel ba numéro na repesa tout justement après émission Nzambe nangai Nzambe ona bele la kanzamba miracle Nzamba bikamwa akopambola bino nyonso batoyo bozolanda prophète Ézéchiel na ngonga oyo je pense que nakoki kopesa moi sinanga déjà nazo kota ko poser quelques questions concernant oyo tomona ki lelo comme vision le matin bien aimé dans le Seigneur la Bible dit Dieu révèle tantôt Dieu parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre makamsu se comme la kabiso Nzambe ndem ta révéla kabiso je pense que na Alexandria micro pour boyokaye maman shalom papa ok tozaki na tongo olobai ke omonaki vision moko na tongo alelo concernant makambo yo Satan bongisi pona RDC vision wana ezalaki ndenge nini okoki ko relatango po bana Nzambe balanda yo eza ba 4 heures na lamukaki tant na lamuki na zongi na kangi miso ko kanga miso bazolakisanga mwasi azana suki milai na couleur suki ana couleur jaune et à chocolat tant ba alakisanga azobwaka suki ana ezobaluka likolobo ezobaluka tant na tuni onini bazolakisanga bazoyebisanga nini eza sirene batindi na mokili po azwa makila bato baza makasi te na kobondela akobanda uzwa bango makila vraiment yo monako kana ba 5 heures wana 4 heures 4 heures bien aimé dans le Seigneur vraiment ezala qui vers 4 heures quand maman moi sinanga tu ko expliquer ango donc précisément sirène wana azala ki azwa ki mandat awa surtout na RDC batinda ki akitaki na RDC afin que a melamakila ba congolais na senga na bana Nzambe nyonso vraiment to bondela pona RDC ndenge na yebisa bino le 31 juillet sirène wana déjà kiti Nzambe bisaki bongo sirène wana déjà kiti déjà avec 5 heures à quitter le 31 juillet 2017 a quitté la RDC a une mission Satan atindi a une mission uniquement pour amela makila yaba congolais cela veut dire Nzamba yebisi moi sinanga ki pour moi sinanga Nzamba lobela kaye a yebisi que non na année otozali tito koma fin ya année vraiment ba grand dégâts eko salama na kati ya RDC bato belé bakokufa donc trouble makasi ozana mboka na biso na lancer ka message na ba congolais ba chrétiens pas ba païen mais ba chrétien Bible et lobby qui chercher la paix avec tous il faut to bonde là pour na RDC to bonde là pour na Congo oyo parce que tant trouble so banda parce que Satan azande na posa makila diable a kota na kata ba konzi ba homme politique afin que makile tanga
po biso to kufa ba famille kufa ba famille beba ba vie beba non senga na bino nyonso bana nzambe nyonso obolanda prophète Ézéchiel ba chrétien nous devons prier pour notre pays nzambe langa apambola bino. Donc c'était ça la vision au Zambé appelle ça qui moi sinangai et puis na ko lancer kaka keno appelle bana nyonso balinga prophète Ézéchiel déjà assemblée na bino déjà etiami na commune na Mongafula et ça deuxième assemblée ya au Nzamba appelle Singapour appelle sanga mission et singeli église etambola vraiment partout dans le monde entier déjà to commune na Mongafula vraiment ba soutien à batu nyonso basunga kangai vraiment na osenga ba soutien na bino nyonso afin que to construire ngai na bino to construire ensemble wana to somba ba kit to somba ba instrument to somba ba tout vraiment biso nyonso to construire afin que nzamba pambola biso na pesi de loin mama Saraza depuis Norvège o asunga ka prophète Ezekiel nzamba pambola boza vraiment belé na kotanga ba kombo ate boza tellement belé ba mama Liliane ba boza belé ba papa José tout nzambe na ngai vraiment asunga bino to komi na suka et puis déjà na lansa ki bino ke nazo banda formation na ba numéro bomone za affiché wana numéro wana o ezali plus 243 code ya mboka 81 61 96 77D plus 243 81 61 96 77D ezali numéro à prophète Ézéchiel lukanga même na compte Facebook obetkaka prophète Ézéchiel otindi demande na kuyambayo mama na okapi ozana do interprétation ba songe ezala nango donc so mutabengi yo apesio songe ko interpréter OK nzaba pambolo wana posa mwasi nanga osolana même à interpréter ba songe vraiment bobenga kana numéro na pesio wana parce que y a dans le téléphone te ngai na osala donc pose voyer ngai moko kaka donc so posa na ye a interpréter songe na yo obengi na passer yo opesi kaka songe ya ko interpréter ngo nzambe apambolo nzambe apambola mama Claudie nzambe apambola papa Tracy nzambe apambola chaîne oyo elengi ya Congo vraiment nzambe apambola bino mingi vraiment ya mingi tokomi na suka na pambolo pe papa cameraman na kombo na Yesu Kristo totiki bino bye Claudie Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbele